C'est bon, on va filmer. Contre les prévenus Loata Famba, Wosha Medar fils, Wosha Eli, Bokungu Njoli, Louis Ndula Mavungu, Moussa Hamadi Patrick, Chiba Kacho Jordan, Alomba Laurent, Chako Ilunga Paul, Webompia Cédric et Mutombo Boa. Après avoir délibéré conformément à la loi, le tribunal va prononcer son jugement sur dispositif, étant donné que nous sommes en matière de flagrance. Ainsi, le dispositif de notre jugement est libellé comme suit. Par ces motifs, le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties en procédure de flagrance, vu la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Vu l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. Vu le code de procédure pénale, vu le code pénal livre 1 et 2 en ses articles 21, 23, 43, 44 et 45. Le ministère public entendu en son réquisitoire dit non établi, en fait comme en droit, l'infraction des meurtres mise à charge de prévenir Alomba Laurent. En conséquence, l'infraction des meurtres à charge de prévenir Alomba Laurent
et Mutombo Boa. En conséquence, les en acquittent et les renvoient de fin de toute poursuite judiciaire. Dit par contre, établit en fait comme en droit l'infraction de meurtre dans les chefs de prévenus Lohata Famba Abe alias Otondo, Wosha Medar fils, Longamba Wosha Eli, Bokungu Njoli Boshen, Louindula Mavungu Dieu merci, Moussa Hamadi Patrick, Chiba Kacho Mwana Jordan, Chako Ilunga Paul et Wembo Pia Cédric. En conséquence, les condamne tous à la peine de mort, ordonne leur arrestation immédiate, reçoit la construction de la partie civile Chilumba Mwana Paulin, maladie non fondée. Reçoit par contre celle de la partie civile Mwambidi Ngalola Marthe et la dit fondée. Condamne par conséquent les prévenus Lorata Famba Abe alias Otondo Washamedar fils, Longamba Wosha Eli, Bokungu Njoli Boshen, Louindula Mavungu Dieu merci, Moussa Hamadi Patrick, Chiba Kachomwana Jordan, Chako Ilunga Paul et Wembo Pia Cédric à lui payer solidairement l'équivalent en francs congolais de la somme de 200 000 $ américains en réparation des préjudices subis. Ordonne la restitution des objets saisis, en l'occurrence les porte-monnaies ainsi que les cartes bancaires et autres à la partie civile Kwambidi Ngalola Marthe. Condamne enfin les 9 prévenus aux frais d'instance en raison d'un dixième chacun payable dans le délai légal. À défaut, ils subiront 15 jours de contraintes par corps et met les 1/10 restant à charge du trésor public. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal de Séan, siégeant en matière répressive au premier degré, à son audience publique du 10 juin 2025, à laquelle a siégé la présente composition, avec le concours du ministère public, représenté par l'officier du ministère public, Nier Botouli, bienvenue, et l'assistance de M. Makola Cédric, greffier du siège.
Voilà. Pour public comprendre ma langue. Tribunal Sabino, dans la procédure à la flagrance, procureur de la République, Ayen Abafé, tribunal au regard et Abafé, Nege Tosambisi Awa. Tribunal Amoni était après s'être retiré pendant beaucoup de temps. Amoni était Maïbosali, Tobenjango, dans le côté français, maître Okende Bokendaki kota la victime te Bokendaki pour Bobomaye Bako Bobetaki Zalaki fatal. Tribunal Amoni était dans le lenge OPJ avec cette histoire que victime a coupé 15 minutes après. Donc il y a beaucoup de choses fatales et même dans la loi. Et dans le ministère public a le homicide précaire intentionnel. Mais il y a un après qu'on s'habille ça. Des prévenus, à savoir Amba Namutongo. Bien sûr que les infracteurs comportement n'a pas été reprochable, mais nous avons quitté relativement en 2070. Mais pour Nadino Wamoussous, tout le monde dit que Bodan a liquidé Moko avec capitaine Nadino de bord au Tondo. Mayangoana, Namayebosali tribunal à Katilidino et Tumbo Yaliwa. Nandenge Moko, Bokanaki Kokoma. Monsieur Kabase de Wampanya, Akena Nasia Mabele, Dino l'État Azali, Azali distraité, à travers la justice et la République démocratique du Congo. Représenté par nous pour l'instant, Bakateli Dino et Tumbo Yaliwa. Oh, il y a fait la décision au tribunal. Ici, rendre décision d'ailleurs, mais bien sûr, il faut se payer pour ça, il faut utiliser la voie de recours. Nous avons ici et Bomissa. À part ça, tout le monde dit que bon, il y a un bien qui est dans la valeur. Valeur d'abord plutôt évaluable dans l'argent. Tribunal a moni comme maman. Il y a Moé, il y a 51 millions de dollars. Le tribunal a Bongisi qui a moni que montant. Il y a 200 000 dollars de coquilles pour être bilonions sur beaucoup pour foutailler. À part ça, le tribunal a moni que Nevomususu. Mais après examen tout le monde dit que Makambo lobby est non étayé. Donc déclarer action civile n'est recevable mais non fondée. Namai matani ba document nyonso tout le monde yande konaye. Oyo porte-monnaie na ba document musus ya victime comme ba circonstance oyo zomaki yebanité. Tribunal a monié et Sengel Kozongisa, un document wana na maman, comme représentant de la famille. Bon, frais d'instance, beaucoup de fois, donc, le tribunal a dit que vous avez décision, a dit qu'il y a la police a ordonné l'arrestation immédiate. Cela veut dire à ces instants ici, pour bénéficier de la paiement. Quelle est la décision du tribunal avant ce jour? Merci. Plus rien n'étant au rôle, l'audience est levée. Monsieur le procureur ainsi que les agents de l'ordre, occupez-vous des prévenus. L'audience est levée. Bon dissocié ou un bon à tout tombeau. Pas à la pépée.
okotisa bato mbala moko kuna otika bango presse. C'est bon, on vient de filmer. Ah!
Mama, if love is crazy, love is for me. Ya Londres shalom nazana esengo mingi ya koyebisa bino ete nakozala na bino na Londres à partir ya le 14 juin pendant 10 jours pona ba délivrance ya moko na moko ekoleka a privé ba délivrance monsieur se senga kaka il faut que ça ngo a privé pona kokota na profondeur ya problème nyonso mingi ezali pona ba oyo batambola partout o bazokoza ba solution te esengeli to kota profondeur nango pona solution emonana bana ya ba autiste bayaki babikaki bato ba limitation babikaki bino moko botala ba témoignage nakumisi kolo Yesu Masia na oya sali à travers papa Moïse makoma oya ye awa na souffrir bambule belé ngai na ko kotambola mangu te na ko kimate likolo sala nga pasi na sima likolo pipo na ko matabeskale za problème kasi abondeli pona ngai ngakutu na loba likamwa te yemo katumi abondeli esikoyo na yoki lokola courant ezo matanga ezo kita tango asisi ko bondela na tamboli na kumisi kolo Yesu na kumisi Jesus, you are the healer. Thank you, Lord Jesus Christ, for healing me. Na umeli na ko souffrir. Makolo na zoko kotambola malamu te. Merci Seigneur Jésus Christ. Azanzambe na bomoi. Yesu abiki singai ageri ngai lelo. Lelo nga na tamboli. Lelo na kimi kutumba nga na kimi makate bambule bele. Ça fait beaucoup d'années nga na kimi nga na ngate. Na koka pete. Kotambola kuta tambola na zo tengama. Melelo na tamboli na kimi pe nzamba zo lokumu. Merci Nzambe batela papa Moïse. Batela prophète Moïse Saint Botane mobimba Nzambe sala osali ya minene na commission lokumu kaka ne na pesi ozo lokumu zo masanjoli mwana aza autism ADHD epilepsie eloko ekamwisi ngai mpona kofanda na ye na kiti ifo kosimba ye kofandisa ye kotelema mpe ifo kosimba ye kotelemisa ye awa ntango papa Moïse asali délivrance atelemi ye moko eloko ekamwisi ngai yango wana mpe alobaka mpe age na ye te alobaka mpe kombo na ye te ma alobi kombo na ye alobi pe age na ye. Sit down and eat your chips. Sit down. atelemaka ye moko te mais lelo atelemi na nguya na Nzambe. Oh, que le Seigneur soit loué. Amen, 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 amen. Tant que yaki lobi bat nyonso tu ba monaki pona ko fandisa yenga na banaye ko simba ceinture na ye na sima papa ako simba ye afandisi ye na hotelema pe moko fa simba na sima moko fa fana na liboso na pamboli Nzambe ya papa Moïse. Ponda ba oyo ba monike bakoya esengeli na bino bo benga po ba tia bino na liste ba délivrance ba pesa bino mokolo na bino na jour na bino na date na bino mokolo wana boko mona loboko na Nzambe boko zonga nenge boyaki te nazozela bino na moto.